biso to bunda pona yo te kamere yo sali buzoboye au juste na so de mouton au tie batu na yo oke kopesa Afrika saza na bebiloko bibundelité ya kosala président Fatia pesa mbongo kala rola kamereza nini président Fatia échoué. Voilà mbote na bino nyonso na bana na biso nyonso atindika TV na pesi bino mbote. Et puis merci na fidélité na patience na bino quand bozo continuer ko tala biso et puis ko s'abonner belé vraiment mbote na bino partout bisika bozali. Ba mbote belé pe na ba boss tanga na rife qui sont bena papi ke na pesi bino ba mbote. Na musika pe na kati à Londres na moni ingénieur Stasi Lobo, ami de président Jano Binandu. Na pesi ba mbote belé Stasi Lobo ba ingénieur loko la bino boné to na posa la bino na kati ya mboko bo sangisa mayele na bino ma pomboko ekende liboso vraiment. Ya ngwana toza awa kaka tokitaki awa na kati ya base ya IDPS tozwa moko oyo ya ba combattant ya IDPS moko oyo ya ba oyo bazo telema oyo bazo bundela mboka na biso to ya mbaina nuto beta na mwa solo muke par rapport kaka ya 48 heures ya président tozo yebate makambo ngo sezo ke na ndenge nini pina ekomi na niveau nini tozane déjà awa mwana mboka Blaise comme ça nazo pese micro to meka ko développer li solo na biso mbote mwana mboka mbote mama na ngai boni santé za moi bien lisusu ndenge nini mwana mboka Blaise. Ce que mon gardien du temple à lobby santé za moi bien, c'est que le peuple congolais vivre bien. Nandenge nini lisusu mekana ko yebisa biso parce que bato baza bazotala biso dia ba tension mati déjà. Son abi peuple congolais vivre bien parce que mamba gouvernement. Pour fati akoko jouer na terrain na di mayote. Il faut gouvernement bima 9 bima 7 bima 10 bima pour mboke tambola peuple congolais se retrouver. Si ko po gouvernement ngo ebima mwana mboka Blaise zo senga nini et puis zo zanga ni parce que gouvernement ngo ti lelo to ebite batumite me komi ka likolo to ebite lelo to lobi lelo kuna boye to ebite yango nazo ebisa peuple congolais ndoki ya Congo eza Kabila mutazo linga souffrance à Congo ti lelo eza Kabila po azo freiner biso to ebisi président Fatia ebisi bango to lingi bilongi ya sika na gouvernement. Mende ko Kabila lingi kaka bilongi bata kalo ba sala. Yango no moni ke makambo zo frenami. Est-ce que mon mboka Blaise ndeko Kabila za lokola comme sénateur simple? Est-ce que ye azana eloko oyo akoki ko freiner gouvernement po ebimate to wana eza makambo afati? Mende ko Kabila za majorité. Yo yebi. Peuple congolais muta vota ka ba député oyo ndeko Kabila comme majorité. Yango moni azo bloquer gouvernement. Azo bloqué gouvernement na ba jeune ye ya kozongisa ba miyibi yango no moni Fatia lobi pas question to lingi ba miyibi wana te na gouvernement bilongi ya sika ba o ba sala te yango moni ti lelo gouvernement zo bimate siko yango gouvernement yango to yebite bilongi ya sika kaka yango na papa na biso Fatia zo zela o to akozwaka bilongi ya kala o ya Kabila o alingi to eza ndenge ni mbutu kote wana biso peuple pe mite meza likolo yango moni président Fatia pesi 48 heures na 48 heures apesa lobi na chaque ministère boelanga 3 kombo yango no moni tozo zela ba 48 heures wana ko sila lobby. Yango moni tozo zela 48 heures wana soke sili président Fati abimisi gouvernement te biso siko toko marché. Ko marché wana tonge to marché ti palais du peuple toko marché ti Kingakati. Poto benga na Kabila na mboka o. Est-ce que borokoka vraiment eloko wana ozolo ba idée wana ko marché ti na Kingakati wana est-ce que idée wana ko zala malamu? Mais to botola Kabila pouvoir azaka président de la République. Le là c'est le côté azambwa o balongo la mine. Torobanga lisuna nini soki bato FCC babanga Kabila biso bato IDPS to banga Kabila te poza eloko te. Mais papa na biso yozo bosana ke Kabila mutapesi bino pouvoir wana ibongo bino bozo sala makambo oyo ya kosepela na ngoto mo nteke kozala madame oza intellectuel tant nazo mono zo tunanga ba question na mboka oyo bapesa ka pouvoir te peuple congolais nde mutavotaka. Peuple congolais moutapesi Fati pouvoir. Peuple Fati a mis président Fati a ke pouvoir waneza yete zande ya biso. Dede Kabila zana pe mate. Ya kopesa biso pouvoir. Papa wa nozo mone Etienne Tshisekedi ayebisa biso ba combattant.
bozwa cadeau ya pouvoir te bakabaka bokonzi te bomeka te maloba na Fatia yebia. Ozo comprendre yango moni Kabila ti lelo komi ko regretter signature na ye pona nini azo lukasa la coup d'état constitutionnel atia bamiyibi oyo boshap na mwatambwe mwamba atia bango na Sénat abunda na sikoyo abondela Fati po azwa justice atia mutu moko ya FCC auta na cash toyebi kombone mais na kolobango a suivre po atia ministre ya justice basala soulèvement no Fayulu alinga ekosala mais échoué tellement UDPS eza machine à politique bakasango mbala moko bulu neza soka bomi Fati aboma Kabuya aboma Kabundi aboma Mukoko aboma Franki Djongo mais to revese ye ekosimba te mama nga na asire yo lelo soki tambwe mama bimi président ya Sénat liaka to la Msetienne Kisekedi akobima te tokosala ba marche monstre oyo ko tambwe mama bakokima ndenge ba mouvance ya Mobutu bakima nga nazoyebisa yo mama tolingi mboka na biso Congo tolingi changement ndenge président Fatia alobaki Congo comme États-Unis eloko tozoluka yango wana batika freinage na minute oyo biso tozongeli opposition po opposition na mboka eza nango toyebi ke lamuka ekufi lamuka ekufi ndenge nini mwa mutuna wana lisusu lamuka ekufi ndenge nini lamuka ngo ekomi na position nini ti sikoyo tozo comprendre position pe lamuka te papa na biso Martin Fayulu Madidi na ba Jean-Pierre Mbemba toyeba te na ba eloko yo lobi eza ngo wana ozwi lokola Jarman Mbemba okokanzala te Mbemba okokanzala te mama na ngai Mbemba ozomona Mbemba ayebaki ndenge UDPS ezwi pouvoir 80 ans ngana kokufa na ngai mwasa mulubo atia na ndako kitoko kokima surtout bino basa pembe boko kampia kata Mbemba tali te tikana ya na cash po solution malonge za wana Moïse de banda azalaki na lamuka azalaki à l'aise te muke kobenga président Fati alobi te ngafona soutenir Fati eloko nga na moni ya mabe o babengi bondoki o baluba balobi mupongu so ya mena o ndeko na biso Fayulu asali bakombato baza babunda bazwi nanu misala te yo ndeko Fayulu kekotika CV yango nasengi na président Fati opriaka oza président solo tia Fayulu na musala azalaka chef à localité ya Ngaliema mais amoni ke ba vérité na ye wana ya banda owelela ebonga na ye amoni ke makambo ngo ndenge ezokendele ezosimba te yango wana sengi akoti lettre na ya musala asali pe mabete vérité des urnes wana batu bapesaki ye vérité des urnes eza bata maboma mibale oyo yebi Mike Mukeba ina Daniel Saf wana na biso histoire na ye tonga na otanga na Yinikin ozo comprendre Daniel Saf azaki mutaliboma musisa muto ekatanaki batonga ye musisa na bayebisa ye kolobaka mingi te ju musa kolanda bino mbangu boko kamwa Mike Mukeba muto arezonaka mabe oyo asalisa diplôme à licence Mike azana niveau na ngate Mike Mukeba ozo comprendre asalisa bulletin à licence amelaka diamba amelaka gene akoyebisa Fayulu vérité des urnes ndengeni Fayulu akokoka nzala te Fayulu aza opposant te aza malanda ngula Fati batu banda kotindike ezali Moïse na Mbemba na muzitu o aza na solo moyibi yango mona komi mbeya mbeya makanga nozoba mama ozo comprendre tunanga nini Fayulu akozonga nek akokende ne pa eto na Cameroun abanda na ye kokumba masuwa eto po tokopesa na biso musala te mais alobi pe kotika te kolandelaka kino akobotola ebonga ne ata na 2000 olo akozwaka ebonga oyo zela na biso de tosali calicule Fatia beti 10 ans Jama Kabundi abeti 10 ans Kabuya abeti 10 ans Mukoko abeti 10 ans ngape na beti 10 ans voilà wana makambo baby
wana ebonya zonga na Cameroun betana na tangeli soki 4 personnes ou 5 personnes na bakisi sous Peter Kazad na beti 10 ans sikoyi ba combattant musu to mo pesa bango 10 ans sikoyi yebisanga Aja Fayulu ekozanda wana okomeda ko suba na bilamba akozala pete yango moni stratégie ya machine politique ya docteur Etienne Tshisekedi de pas Fati tunanga pona nini premier ministre o batie Fati ne mutanoma kiye anoma ke pa ebitina aza ajimo na kizenga abanda kolembane na biro kolala la pongi tiako yema ko senga démission Fati te premier ministre mususu mais yineli bango ba tia longwe baloba ko baza sous majorité te mais balobi pe kolongwa ba ti pe sali bango eloko moko te e ko sala na opelo ko majorité quand ça comme majorité ba contredire nga to sali la bango marche quand ça comme majorité ilunga wana komine mbeya toko fute ka mo mbongo muke to fanse na bureau to luki mutu musu to tie mais nga nazo yebisa peuple congolais kanga libumu ndima nzalo Kabila pesa kibiso pona Kabila ndoki ya Kongo zo boma biso peuple congolais nazo loba ba attaque mwana mboka botika ina ne koka Fati dissoudre le parlement. On comprend? Voilà. Botika inane koka Fati a dissoudre le parlement. Bongo total a siko ba député bazo sala manjunda. Soboro la lanzalate. On se comprend? Après Fati nommé malamoko ba ministre ne gouvernement bimi. Tantôt pe ba président parlement debout musus ba rezoa pe ba comme ba ministre. Mais toko suspendre ba président bela parlement debout. Biso ba combattant. Tu comprends? Oui, comme la combattre za muto patience muto kimia. Yo moni combattant ni na o déclarer misala. Po papa na bango Fati lo baki bozala kimia. Yango moni toza kimia. Matungulu yemo ka welisi. Mais ba pesi aye ba soka yibi toko kangai. Voilà mon mboka to meka suma mutu na biso mususu ya mi bisatu pona mamba banzela baso mutu basali biso na banzela to ebite so benda ka bambutiage pamba et puis ndenge to yokele makambo babike bakimi pare mutu bapesa ke mbongo charge ya makambo ngo wana banzela akimi na mbongo to ebite ba côté musuku to esi silimba couleur elongwe to zo comprendre te na ko sepela na introduction na nga ko ebisa na okeli mawa Vital Kamerhe biso to bunda pona yo te Kamerhe yo sali buzobo ye au juste na so de mouton o tie batu na yo oke ko pesa Afrika sa na bebiloko bibundelité ya ko sala président Fati pesa mbongo kala rola Kamerhe za nini président Fati a échoué. On se comprend. Bake ko sala ba chantier na bango po ba balo bake bazo sala musala na kati. Peuple congolais beta makola banda ko finga Fati. Tozo souffrir mais musala na kati zo sala maté. Tellement mwana mboka aza pena le vrai congolais atimeli. Alobi na kokota tina kati ba chantier wana. Natala so musala zo salama. Atamboli lelo. Yango yoki ba komi ko yana ba biloko mbangu miibi. Tozo ebisa président Fati sokola cabinet na yo benga ba combattant baya na mai na savon na lok ba pangwisa cabinet président eza pona batapoto te oyo ba bunda te toyebi bo échoué biso na 100 jours bo yibi mbongo 100 jours biso ba combattant tozo zipa mais toyebi ba ko déboulonner bino Vidie Chimanga tozomona musala ozo salate conseiller stratégie ni oyo zo sala okomi ko welela no imana oyaki pona stratégie komi na imana etalio welela imana okotika la pauvre. Voilà, tokomi okende mwana suka émission na biso tokomi okita na lombango vraiment mutu na biso ya suka parce que bato ebele balobi ke bazo comprendre te président azui bokonzi sika mais ba voyage eleke belé il paraît que mbongo ezo bima belé mais mbongo ezo kota te moi muke ka voyage Kabila zora bokonzi bambule belé asali na pouvoir mais voyager ka soki 22 voyage mais ya ye ba voyage c'est leki soki ba 50 voyage na sengi yo botonde za question ya bien na lobaka na minute oyo Etienne Tshisekedi azana lola bazo mela champagne na Maria oyebi tina na lobi bongo pona nini
a format président Félix Kitoko na ba diplomatie bato IDPS ba wele la ba poste secrétaire général mais ya teka chargé de diplomatie pa yeba kitina président Fati voyage na ye bato bazolo babazana mafi na mutu bakolo babiloko wana te azoluka ba relation malamu ekota na Congo ba investisseur ba ya ba bongisa Congo mama oyebi devant tozana ngo tolobaki toko comme ça Congo États-Unis tozana nyongo tozana droit ya kosala règle na Congo po toko kimela api toko samwa yango moni président Fati azo voyager voyage na ye ezo jouer implice na Congo voyage na ezo solution na Congo a créé déjà ba relation malamu na Afrique mwana mayele kolomboka mutu mayele mukongo kanga kwenti kwa Congo Félix Tshilombo Salomon d'Afrique Leka Mandela mwana Etienne Tshisekedi mwana mama Marthe mwana mayele mama toko bundela Fati tina suka coup d'état Kabila linga kosala a échoué na ye a échoué na ye mama Fati aza mutu kosalela coup d'état te nana minute oso Fati ye o ba mercenaire ba yeba moni Fati beta masasi soko ezwaye ekozwaye te tunanga pona nini onani kenda de kosalela cop na lola atinda Archange Gabriel na Michael bakengela ye. Voilà, tokomi na suka émission na biso moi mbote na quelques deux personnes et puis moi numéro de téléphone bato muso babungisa numéro no bako retrouver pour nzela na biso émission na biso. Nazolo bana ba diaspora ya Lamuka. Maloba nanga suka mama. Nazolo bana ba diaspora ya Lamuka. Bozaki na bino ba diaspora Lamuka te. Eza formation yo madidi marta kotaki kiso kotaki na Genève. Po baba lola bino mitema boyi na mwana mboka Félix Tshilombo. Bozonga na bino po Lamuka ekufi nango. Boko discuter l'isunin bozonga nazolo ba diaspora ya PPRD o ba zola balinga mbongo o bo finga ngai na fils mukoko bobongisa déjà babiloko akolia oboke kotikela Kabila na CPI bozo kende nae nazolo ba diaspora IDPS bozala ini bozala bomoko boyoka biyoka yokate. Tous les diasporas bokoya na bino po Congo so comme États-Unis. Fata ko taba climatiseur a malili likolo mapata. Bino moko boye biango. Nazolo bana bato balingaka ngai. Numéro na ngai ezali 090 61 52 470 090 61 52 470 ba combattant IDPS balobaka biso to balaka te. Nazo bala na fin du mois moi na kuna nazo pesa bino date mais botindaka déjà na pesi numéro botindelanga ba veste ba soulier po ba ebake muta IDPS na moniere Etienne Tshisekedi na kolata ngo jour wana kozala IDPS viva viva. Merci. Voilà, merci beaucoup. Sanate na numéro na code ya mboka kande zala 00400 code ya mboka bobo sanate ya Willy Musheni. Voilà, merci na bino nyonso na bana biso so tindika na patience na fidélité na bino na ndenge bolanda biso na pesi mbote na musika na kati ya Londres ingénieur Stasi Lobo ami de président Jano Binandu. Bambote na yo ebele bambote ebele pe na ba boss na nga na rife ki sombe na papi Kelly Billy bozomona kitoko boza chaque on a sima caméra bambote na bino partout na baona tangi na baona tangi te na bossa interview na nga Del Piro Matuba MP3 la kati ya kini vie mais solo lati tala ayo. Voilà tokomi na suka ya émission na biso bye bye ciao tokomi na suka.